Sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi émission ezwi napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe ekata eyingela omabota na bino awa na chaîne de libération Océan du Congo toyebisa na bino ete émission ezwi ezali branche moko totia la chaîne de libération Océan du Congo epai oyo twaka bongo bakongomani epai oyo topanzaka tosasaka tobelaka moto papa le moloto ekita ezikisa misala nyonso ya baloki ya yekolo Congo epai oyo toanalizaka ensemble epai oyo tomobilizaka toconscientisaka tosensibilizaka tosalaka bongo éveil patriotique epai oyo totiaka litono na nzete po ete tobenga yango malamu epai oyo tosalaka mosala ya Jean-Baptiste epai oyo tozalaka bongo basinzili kobobetaka mbela koloba ete ntango ezali mabe botelema tovundela ekolo ya biso epai oyo totelema ferme fidèle lokola bakoki mpona kozalaka lisekwa ya république démocratique du Congo epai oyo tomokundolaka maloba ya nkoko na biso les laboraires aloba biso déchet fouillé ne laisser ni place que la mer repasse ezwi la monte religieuse koko ezwi ekomela bongo mana na ngai na kunyadola ngai na États-Unis d'Amérique ezwi ekomela bongo équipe pour te na États-Unis d'Amérique ezwi ekomela yanga mokonzi na Angleterre na mboka ya le grand professeur Achille Mave na molonga ya Miraye Mave ezwi ekomela bongo kana na ngai kilame je betalotaki tumba mokile lokondo efampe kato na akene ekomela bongo mama la chabienne na akene ekomela bongo pasteur papi na mo Carmel toujours na akene na mboka ya Allemagne ezwi ekomela bongo ba mama missionnaire na plus tronde na mboka de Tababe il faut que le moto pe ba kokwa lumba ezwi ekomela bongo Big Daniel Ngenda pe mwasi na bana ezwi ekomela bongo mama na Julie na Suisse mama Dolo na Suisse mama Samuel Mabolongo toujours na Suisse mama Pierrette qui Dieu vous bénisse ezwi ekomela bongo mwana mère de Brino na Autriche mwana mère ya Océan de la presse congolaise de Brino na Autriche ezwi ekomela bongo Lick Makanaki prisonnier de Jésus toujours na Autriche pourquoi pas maman Célestine na papa Michael na France et pour la dignité papa Alfred na maman Clarisse na Canada na mboka ya lipasa na ngai ino ya se ante live prompt rétablissement na yo joli qui est dit na Canada maman Vava maman papa Ngola docteur na biso papa Ngola et pourquoi pas papa Henri tozala posala bino maman Mireille tozala posala yo na Canada na mboka ya joli qui est du peuple selanga leki na yo Mireille mbote na mboka ya yanga mokonzi na Angleterre vraiment bande kolanga tozala minga koloba Charlie Chobo kasi na minito ba pesi biso tolingi kaka tosola likambo ezali ya république démocratique du Congo lelo tokolobela makambo oyo ezali kosala mabande kolangai Nicolas Kazadi bobenga ye na kombo na ye moyibi mwana mobalo ale mbongo ebele elelo bango bato ya IDPS bamoni ke bakoki kosupporte ete Félix aza na sérieux problème na bato ya IDPS bato ya IDPS balobi bakotika te lobi la limité ezalaki opesi mwambo ya boye mpola nini balobi ete bango balingila bango te bazali komiyeba ete 5 ans na bango oyo soki esili bango bakozwa esu bokonzi te ndenge kaka nayebisaki bino alors bazali kobunda ete bango bazwaki bokonzi bamoni lolenge ya makambo ezali kokende bango bakozala malamu te bango nyonso batie miso na bango kodenonse miyibi nyonso oyo ya IDPS en tout cas bango moko bazali kosala mosala na bango na pouvoir na bango ndenge bango moko bazali koloba kotia Félix epandi la mbanzi po ete bamiyibi nyonso babima libanda mpe Félix azonga na alima asalela le peuple d'abord nyongo toyoki pe bato ya décision finale ya Jean-Marc Kabund bazali koyebisa ye ke soki Jean-Marc Kabund habilité bokonzi na ye ekozala ya mbutu pamba te Jean-Marc Kabund alobaki likambo ya solo boni makambo yango pe mamonani ete le peuple d'abord azali kosalama te ebongo basinese Jean-Marc mikanda akoma kobima boloko lokola azali congolais te Jean-Marc alobi akobima bako innocente po aloba mabe te abomba kutu makambo ebele ya tata mokonzi mo ekolo oyo akolinga kobimisa yango te mais azali kaka koloba ete est-ce que mboka na biso makambo ezali kosalama ezali malamu est-ce que congolais nyonso azali kolia malamu est-ce que congolais azali na misala po bomona ke mabe ezali botala no milangi ya masanga ndenge nini ezali kokende kambo ya video Congolais ne changeront jamais.
Waouh, waouh. C'est qui m'a eu, bro. Bandekolanga pour mon na boulevard du 30 juin. Botali bino moko lo ndenge ni Congolais asesu na mawate. Milagi ya masanga o bomoni wana yango leza kokende. Bazali komo wela babaki bazali ko bwaka milagi ezali kokende masanga ezali kokende. Mboka nini oyo ezagi motema malamu. Mboka nini oyo bato bazali susu na mawate. Bandeko na ngai pomvule beti makasi melangaki na kitela libota mboko bango moko bapesa témoignage. Lolenge ni ba soldat bazali ko ya ko torturer bato la kata matanga bakufeli ndeko la bango ya mwasi. Bazali bongo komolela mais na butu moye na ebisi bilo ba soldat ba yeba terroriser koto la na ndeka ko sakala te. Lokola bazakala ba machette ba bango ya courant ko betaka bato bazali na matanga bazali kolela. Bakei balandi bato pola ni ba pesa bango kaka misolo. Bango bazali suko kangate bango ekomeli bango COP. Lokola tozali na république de COP oye moko président de la république azali coopérant ya rétro commission au bilono soboyebi sikoyo mboka ezali kobika kaka na COP musala ya la police ezui COP chaque butu koya ko déranger ka bato wana ya matanga bango bazali kolela boni bilo koya ko déranger bango bakomi koluka COP bato bafanda libanda te epekisi mutu soka azali kolela fanda libanda epekisi na mutu alela ndeko na yesoka kufite bomoni bobele katafali pola ni ata respect ya ba mort ezali te. Badekolanga lobi ezalaki opesi mbwa boyi bana pe ya quartier basepelaki na mote balandi bango kofinga ko bango miyibi boyela boye babeti bamasasi na ndenge ya libongo. Mais oyo mboka ni tozali komobika oyo mboka ni tozali komobika bakuluna epai basoda ya mabe epai siko tozali koyeba te nani wuto kala biso toyebaki ete moto ya komina lemba soda ya komina lemba akoyi koya kokanga moto ya komina ngaba te soda ya komina ngaba akoyi kokelokanga moto ya komina makala te soda ya komina makala akokanga moto ya komina bumbu te soda ya komina bumbu akokanga moto te na komina selembao mais lelo ezali bongo te basoda bazali kouta matete bazali komouta kisenso baye kosala patrouille ya komina ngaba bakangi bato ya komina ngaba bakei na bango bakomi koluka bango oyo eloko nini. La police la biso likambo nini ezali koleka likambo nini ezali koleka la police bakambi ya la police désordre o mozali kosala mezali ndenge nini ngana yebala kena kofunda mutu la komina matonge mutu la fana na ngirengera na kati ya komini bayebisi na komina kalamu plutôt na kati ya komini bayebisi nga balobi bakabwela biso bamisapi ndenge biso tozali tukokanga mutu la komina ngirengera te kende na gerengere okele kofunda e balakisinga place na okele kofunda mais lelo ezali bongo te moto auti na gerengere ayiko kota sali patrouille na ngaba o likamuni tozomona bakangi bato toluka bango na basusiete na basiete bazali te bakei ko retrouver bato wana na commune ya bumbu oyo eloko nini désordre ya bolakati ya mboka na biso est-ce que police akokoleka na bumbu ekokanga mutu na ngaba police akolokola bumbu akokanga mutu na lemba likambo nini oyo ezali kosalama bandeko na ngai mboka oyo tozali koyeba lisusu te nani mokambi nani mokonzi nani mongamba nani aza na mondelo nani aza na mondelo te ezali kosala biso pasi tokumbi lisusu mituna biso mpona kozwa miniti moko ya silence na kati ya océan du Congo koloba ete yako na aksida monene oyo euti kosala mabongo na kote ya aéroport na biso ya nchini bandeko moye totiela bino yango ezali te tozali na bilili yango ya sikisiki ya menemene mais kasi tokotiela bino lolenge nini association comité de femmes vulcanaises mama Tete Rebecca na mama Madeleine tokotia yango ndenge nini mpe na bamambre nyonso epesi mawa bato bakufi bato balali bisi wana botuka wana ya monene nga nayoka kake na mboka na biso balobaka mituka etambolaka bobe na butu soko komi 5h bisika nyonso oyo kokutela ye atelema batambola te kasi boni na moi makasi oyo bango bazali komotambola mobeko yango ezo esika te balobaka mituka nyonso ya minene ndenge wana ekotambola bobe na butu r na bango bapesaka 22h soki ekomi 5h du matin place ekuteli yo telema okolonga bobe na 22h mpona koboyisa baaksida ya modele oyo mais sikoyo bato babimaki na bozongi bwa bango
tala liwa ekangi bango bonso bakufi bakatani michopo libanda mitu libanda kasi moye totia yango ezali te pe mokili oyo ezali na mawa te mituka pe mizali kotambola bato mosusu bazali mais oyo ezali eloko nini nzambe alola oyo ezali eloko nini nzambe alola tozali kokoma wapi bakongomani bamabota baebanso babungisi bato babango tika molimo mosanto mobondisa mitema na bango pamba te likambo tokoloba na bango ezali te mpo liwa bamesalaka na yango te ata okufelaki lobi okufeli lelo okolela kaka po ete liwa ezali eloko ya malamu te biso tozali komona yango mpe tikilo lelo tozali kokoka te omobika mpenza malamu pamba te liwa ezali eloko ya malamu te yango bana bamama bandeko bao nyonso bakufi kati wana esika bamabota mabango tika nzambe abondiso bango yako toyebi ke gouvernement wa biso ekosala quelque chose mpe mindele ya mituka wana bakima te mpo toyebi bino malamu ekozala bongo shida mwa bino pamba te ntango bokokanga ye bozwi misolo bolei yango mpo esalama epai na biso leki na biso oyo babomaka ye kuna balobaka o mutuka ya mondele wana ya société songolo nde yango etutaka emochecholi ye mike toyebaka liwa wana te mais tokuta la police na kisantu esi ezwa mbango bakimisa chauffeur bakimisa motuka tolandela société oyo latikilo lelo bapesaka biso yango te toyebi baindie wana te bango moko bazwa mbongo na lolenge na bango lokola motu mpasi abebaka na lolenge ya tozalaki na ntina te akundama bobe na kisantu wana ezali république démocratique du Congo yango nazali koloba na bato bandeko bipai biso bilo bozali tobunda etumba ya surveillance lolenge mwana mboka Martin Fayulu Madidi alobi etumba ya surveillance elingi koloba nini epai nyonso yo ozali kombola lopango kengela yango moloki aya te kengela oyo yo mindelo moto mabe akota te po sikasika leta mpo tozali toyebi te nani moloki toyebi te nani moto malamu kabu ya l'homme puissant tana no ndeko ba ndeko bula kimo na likambo litali mwana mboka chilo pour vivre bien faut za moyibi escroc frappeur mafia bandi mboko soko za logique obimi soba peyo asodo so mona ba policier ba kengera ba konzumba futa maramabe soko yeba raté kene yana ba to vivre ma bête ko ba policier na ba soda kena ba kan na sepeka na président Fatindi atongi ba kan chacha abongsi bani kendo tande ba vivre lieutenant zo sabilanga na ba kan kokolo ya tolo ba mabe kwa zome mamunduki mutazome mamunduki bozo fute mabe na bangola na ba brazo zo mona salaire soda pa pambo zo mona tiaza à l'aise ya roulage à côté robot ba 500 francs de reni salaire ya roulage à combien mboko sana moteur mabe Congo sana bolingo te mo fena zeso polele Congo sana bolingo te mboka bolingo robunga te Congo sana eni moko na ebite uti wapi tous les Congolais faut pas soukola bango mentalité na ba batanga na batanga te bande ko balandi na banzi bolandi la bokebi mwana mobali wana sali ko lobaka ndenga na lobaka pola ne bazali ko lobaka chilombo akoke loko te pas sali ko yebe loko te na maïman sosika ba ko sala na est république démocratique bande ko la ngai ndenge na ko bisa bilo boy gome za tomber mais ba koti yango la silence pola nini balingi te bobule koma ndenge na za ko bisa bilo boy ngande ko la bilo gome za li tomber ndenge nazali koyebisa bilo boye Goma lelo oyo ezali lisusu Congo te Goma lobi la tongo bakotelisa drapeau mosusu na banzi nayebisaka bino na kote ya biso kaka ya Congo mais na ngambo ya ba centrafricain nalakisaka bino drapeau ya ba centrafricain ekoti na ngambo ya Congo bandeko la ngai mindelo ya ekolo wa biso ezali kokende na bamboka oyo tokangami na yango bandeko la ngai mboka ezali kokene malembe nalakisaka bino kote ya Mbanzangungu bisika balongolaka bato nyonso naye kolakisa bino likolo kuna balongolaka ndenge nazali komoyebisa bino boye drapeau mosusu ezali kokende sika ndenge tozali aboyeba ete na kati kaka ya Kongo la biso me misolo mizali koliama mibale ezali na ngambo mosusu franc congolais kotaka te misolo misusu mizali koliama
ezali na mboka na bangambo mosusu bendele ya ye ekolo Congo epepaka lisusu te ekoma bendele mosusu kasi bomekana koyebisa ngai misolo oyo misali koliama na bamboka na biso wana ezali misolo ya banani mais na ngambo pe bazali kobotola biso kasi nalobi matondo na bandeko na biso ya wazalendo pamba te récupérer pe moi biteni ya ibikolo ya biso kabo ya l'homme puissant osala ndenge batelespectateur bali kosenga balobi na biso boye bawazalendo ya biso bakota likambo ya république démocratique du Congo bawazalendo ya biso bazali banda ya Congo bawazalendo ya biso bazali bitike lolenge bomonaki na mwana mwasi wana mana nanga oyo akufi mwana ena mokongo bandeko bazwi mwana nde bawazalendo bazali kotelema mpona kobundela Congo bawazalendo bango wana basimbaki nzela ya korécupérer mikolo ya biso misusu mais bandeko ya wazalendo balobi nini likambo ya minyembo batomboli mongongo balobi minyembo ezali dossier grave oyo bino boyebi te na kati ya minyembo tozali mpe na bikita bike oyo bato banso basengeli bayeba kasi tikino lelo minyembwe ezali kosala makambo mosusu bunagana bazwa bitape biso ya bunagana me ndenge nali koloba boye magi na bamboka misusu zinga wana ezali sikola maboko ya bawazalendo kasi bawazalendo balobini bazali pe ala bibundeli te bayi Kongo mani oyo bozali bipai biso na diaspora bosunga bawazalendo po ete gouvernement congolais ekosunga bawazalendo te gouvernement congolais ezali na posa ete mboka wa biso etekama gouvernement wa biso ezali kosala mosala te plutôt posa na yango ezali koboma bawazalendo yango ndambo ya bato babengaki mamose ya balobi mamose ya tozali kobunde tumba ya solo mpe tozali kozwa mwa bamboka ya mike kasi likambo ezali kosala pasi ezali ete bakambela biso bazali kosala makambo ya malonga te po ete bitumba oyo ezali bongo bitumba politiko nano tomona te bakoboma biso tokopusana bayi Kongo mani me kasi bango baboyi biso toboyi kotelema na lisanga ya ba M23 po ete lisanga ya ba M23 ezali lisanga ya ba Rwandais mpe ezali lisanga ya bato bazali kokolabore na gouvernement congolaise yango tozali kosenga ete mwana Kongo nyonso ozala wazalendo mpe soutenir bawazalendo bandeko bazali na este oyo batie moto bakata mpona kodélivre ekolo ya bango bozali bayike baoyo tosolakala bino mpona likambo litali liseko ya république démocratique du Congo bozali bayike kasi mpasi bongo ekoteli biso na likambo litali balusha mwa mongoloto ya mokanda ekomelaki ngai balobi bandeko na biso wana bakorompa bango mpe bakenda kokota mpe bazali kosala bamarshe ya makasi mpona kokende kosoutenir barebele yango tozali koloba peuple congolais boni na likambo monene oyo bino bozali kokende bazwaka misolo lokola ya $5,000 oyo bayaka kokorompa bandeko mosusu na kotangela bino bakombo ya bato wana oyo nyonso bakendaka koluka ndambo ya bandeko ya lusha mpona kokorompa bango po ete bango basala marshe monene mpona kosoutenir ba M23 po baleka kodenonse biloko wana oke biloko wana ezali malamu te na kotanga yango na mikolo misali koya pamba te mongoloto ya papier ekomelaki biso balobi mamose ya beta mbela belela po ete tozali koyeba te pasi ezali kosala biso nzala ezali tozangi biloko biyike makambo mali kosimba te kasi boni yo bakeli kokorrompre yo ngai nayebi ke libumu ya nzala ezalaka na matoi te moto oyo ayoki nzala akosala bisalela mpo aluka bobele embele atondisa mwa libumu na ye kasi boni biso bakongo mani toyali na kati na nzala minyoko mpe pasi tozali komokoko te korevandike bato ndenge balobaka lokota eli français assalamu alaikum na mama jawa mpe bamesilema na nga nyonso oyo mpe boyali na south africa na mboka ya gilo mpingana na naye lompingaki mpe merveille kitoko mpe bamakasa toteleme biso banso bisika biso bakongo mani bazali mpona kobundela ekolo ya biso kabo ya l'homme puissant video bandeko na ngai bato baza interne na hôpital général oyo bazobenga mama yembo po asokola na douche il faut afuta 500 kotala nde bazoswanisa mama oyo auti kobota baboya kota na toilette po fapesa 500 tala niveau yoka mutazo epe azofinga ye nabanzela video oyo nde kokabola biso na bino pamba te mayema azali koleka bamama ya zando ya kabamba balalisi likambo te bazali komolandisa bazokende kosenga mibeko po ete basala marche monene mpona kotelema balobi tokotambola po ete mama marche atika zando ya kabamba
Maman Marthe tika wenze ya kabamba ezali wenze oyo sala makao minene zando minene yangola bomoma yango tikino lelo zando minene sali lelo kote kasi tala lelo na wenze wana lisusu bato bazali kokele ko déranger ba mama balobi bakotika te bazali kokele ko kotisa mingoloto ya mikanda na lolenge oyo esengeli po bapesa bango mbako ya kotelema pe ya korevandike bato wala bango longonya ba mama botambola bongo po ete ba mama basalaka makambo ya minene bokokata misenge bokokata bilamba bokotambola nango mpona koboya likambo ezali kosala bilo mpasi pamba te bamama soki bokotila likambo wana ezwaka mpenza ntina ya likambo yango tokoki kondima te totambola kaka na mabe tolobi boye mpe na nsima nango totiki yango biso na bino totambolela yango mpona kotombola mongongo bandeko na ngai ezali mpasi mpe mawa ntango tokobetaka mbela boye ezali mpo tozali te na esengo ntango tokobetaka mbela boye ezali teke toali kosepela na mai oyo bazali kosala to mpe tozali na bolingo te na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo te tozali na bolingo na ye kasi eloko toboyi mpona nini akotaka mokonzi na ye na moyibi makambo nyonso ezali kosala ezali makambo ya mabe Félix Antoine Tshilombo akokoka eloko moko te kosala kati na République démocratique du Congo bino moko bomoni gouvernement esali mikolo boni bilabo ye bwa 100 jours na ye akodéfendre yango lolengele botala mbutu mutu ezali kobima kuna na kati ya UDPS balingi Vital Kamerhe te lelo makambo akosalama ndenge nini Vital Kamerhe alobi nga na kozala wana soki na kozala wana te Félix akozala mokonzi te sikoyo eloko nini ekosalama na République démocratique du Congo sikoyo yo mwana mboka Congo ntango okoyoka makambo wana okotikala bebele koyoka kotona tozali komituna likambo moko biso toyoki me tozali kotala soki ezali ya solo soki ezali ya solo tokodenonse yango mpe tokolinga totuna mituna pourquoi ba parti politique mosusu ebundaka etumba ya libération oyo eboyaka Félix balobi akoti na mabe tokoki kosangana na ye te Félix asengeli abima na balabala boni ba parti politique oyo ezali toloba ekosala marche mpona kosoutenir changement ya mobeko likonzi bamekana kotalisa biso mpona nini bazali kosepela changement ya mobeko likonzi intérêt na bango ezali nini biso mpe tokokita na terrain mpo bakende kotuna bango intérêt na bango ezali nini soki basenzi mobeko likonzi sikoyo mpona nini te tozela tokanga mayele wana nyonso to babuku wana nyonso totyango na pembeni tokende nanu kosomba milimo ya bandeko na biso ezali kokufa na est ya République démocratique du Congo pamba te bakongomani banso bayebi ete bitumba oyo tozali kobunda ezali bitumba oyo bayiba occidentaux bazali kobundisa biso na bikolo mosusu batelemi nsima ya Rwanda mpona nini te toatake Rwanda mpona nini te tosala guerre contre le Rwanda mpona nini te tobengana barwandais oyo bazali na République démocratique du Congo pourquoi kaka précipitation ya kochange mobeko likonzi lesika oyo nyonso ezali malamu te na kati ya République démocratique du Congo yakamo ezali nini ebombami bandeko na ngai mwana mboka Joseph Kabila azali kozonga na nsima ya kochange mobeko likonzi mwana mboka Joseph Kabila ekopesa ye mbako ke ye mpe atya mongoloto na ye lokola papa mokonzi po ekuna donc na 2028 Félix ayebi ete na kosala lisusu te esengeli nazongisa mokanda epai ya mokolo oyo apesaki ngai na chauffele ekiti ezali mpasi mpe mawa ezali mpasi mpe mawa kongo nini wana tokotika yango kotambola lolenge oyo bientôt tozali kokoma na sanza ya motoba bisika oyo tosepelaka lipanda estce tokosepela lipanda na mwana mboka Félix Antoine Tshilombo estce lipanda ya solo ezali bongo na bakongolais estce bakongolais bazwa lipanda estce bakongolais bazali bongo mpenza bato bazali bongo na bonsomi bo bango ya kosala likambo ndenge elongo bani estce bakongomani bazali mpe ya kobika malamu estce bakongomani bazali mpe ya komikamba est-ce que ezali bongo mayiki yango na lobito teleme to munda alors biso banso to sangisa mayele pe makanisi bandeko na ngai opération zéro rwandais ezali opération ya makasi oyo esengeli biso nyonso to se mobiliser pona kotala qui est rwandais derrière nous ou qui est rwandais qui est avant nous qui est rwandais qui est en diagonale de nous pour tout ça la musala malamu jusqu'à aime le number 1 officier de la presse congolaise to munda me bandeko la biso to zala bakarateka botika kozala boxer bolati ba grand mingi ya mboka ezali kokufa guerre moko te to révolution moko te salama maboko pango yambo ata kotobi mesenge to zala bibundeli po ete ba o bazali nzinga na biso bazali bongo malamu te esengeli ngai na bandeko nyonso tozwa bibundeli tosimba na maboko tokosimba yango lolenge nini soki tozali na makota te talatina etumba ezali kosalama te me biso tolobaki na biloko esengeli to libéré nde Kinshasa toyebi ndako toyebi rwandais toyebi étranger toyebi bato nyonso bakosalama te bandeko na ngai moyen na tiela bilo video oyo te na ndibi teke YouTube ekolinga yango na banorme na chinois akangi bakongolais azali kofiakola bango fimbo ngai Congo chinois na Kinshasa vendre la boutique opération tumba ba boutique ba chinois bandeko na nga chinois azali kovanda akangi congolais
aza kofia kola ye fimbu lokola mwana etike mais chinois batondi a bato salité ba bololé oyo bazali bayike batongi ba boutique la mboka la biso bazali kolia mais chinois ça kobeta congolais bo monite bo monite yango to lobi poto sensibiliser malamu photos à la mission ngana za capable de kobimisa bato ebele pe to ko sala face mais na ko sala yango te pour la nini mutu moko ko kipe bana ngalobi te mutu moko azali kotinda misolo azali te bile kolingi banyokola biso bongo tozala basenze tozala banyama tozala babelole boni chinois na Congo azali kobeta congolais bongo na mboka na ye azali kotorturer congolais na moni ndeko langa moko lobi azali koloba tokenda kosomba biloko pa basénégalais bafinga biso na ye biso azali boma na tatola embata na komi na 15 yanga baona na 15 na lobi yo ozo beta yango pe lisolo yo kepa mo sénégalais ozo somba biloko ozo pese mbo ya tatola na mboka ya mo sénégalais yo ko tatola mo sénégalais bololé ko beta ka lisolo ya bomote kanda onga na sala kala mo bande kolanga soki la sala misolo me batebele to sila na bango pona kontima bomo inange kende mena délivrer mboka langa mais tellement boza mitema mabe bolo bangaka ko bebele boza ko sungate tala lokola Pera de Prince des Amunda. Tala makambo sa na musiki ndungu. Donc na côté la bango esengoza makasi. Soko côté na Pera de Prince obiki. Azu ya pesi musiki ndungu bilamba ebele apesi bango biloko. De baturo baza ba menseigne ya musique. Bazali ko sala makambo malamu bazali ko soutenir bato la bango. Mais biso ba auto zali ko bundela ko Congo, bazali ko sunga biso te bato la biso basunga ka te bango boko te balingaka plutôt balia. Bango boko te baza ba leader, bango boko ba leader ngo pe bazo ko kala bango te. Mais baza ko profiter ka na Congo po bazali banda mboka. Merci encore une fois Pera de Prince les Amunda. Tala nous qui ndi wakela Zamunda. Tala lolenga bimila bilamba, tala lolenga bimila misolo tala ya bili. Mais biso be ba misoso to keleki la ngambo la bango belelo to zape malamu. Mais to labito bundele ko lo biso Congo. Bozalika côté ya biso. Bozalika kolobaka. Oya basala ka boyba. Ese bango ba mi pesa la kape batoli ndenge bile bosala. Likambo zali to bunda. Ezali ko senga misolo. Bana ba bimala Kinshasa, ba beta, ba tumba, ba panza. Ezo senga misolo, bakosomba essence, bakosomba carburant, bakosomba balimete. Monyo koli o ezali sengeli bala nyoso baza lozage, po ete to bunde tumba pombo kala biso, po bakambi fo ba banga ba congolais. Ba bakobanga ba congolais ndengeli. Bakosisa biso so na kokangana ko boma. Po bango basimbi yenda ba ina misolo ebele. Mais tant que tu as créé une stratégie, une piste, bilo bovandi. Tala batu lokola ba Pera de Prince des Amunda. Tala musala kitoko asali kindingo. Ndeni batu balinga bangote. Ndeni batu Congo bakena bango koto okulate. Baba ndeko mona biso lokola batu boto distraire bango. OK biso to lingi to sala veille patriotique. Pona ko fungola bango mayele, pona ko fungola bango. Mais mbongo ya bango to kozote po biso la bango to za kamoko te. Mais bino oto sala bilo kamoko ya mbongo pe bozali ebele. Pona nini te boso linga kosunge kolote. Ezali passe pe ma. Ya moni distraction et dominer nango Congo. Pour les gens qui ont nzala koloba tiwa tango bako benda yebo ba péché akeya lena ye abaluka bali ko finga na sima nango bako finga yebo zo fingeleni libu mwanzale zakala matorite akobunde tu bako kota boloko akobunde tu bako buka ye bako boma azela ka bobele ya nzambe tango ko pesa ye nzamba lobi luka to bunde la Congo bande kolanga to ko c'est la Bible ya makambo te na awande la sukisi nzamba pambola bino totoy okaka moninga bo we bo moninga nyango we nyango moninga iso iseka ba pour mettre ambola no bondia botarde bono ita RMC ko komela bino mamour dangola la mokitene Florencia matondo bido. Merci encore une fois la Kabou alors puissant d'échange par l'équipe qui gagne. Comme tu rétablissera la pape Jay, directeur de recherche stratégique et personnel Samo Mokonzi. Pareil à Bénisso Babisso. Merci encore une fois la vidéo Nyoso. Vous s'abonner massivement. Vous partagez l'émission, vous likez, vous avez commentaire, si je souhaite que j'aime. Vous s'abonner, vous tala. Attaque au tala et pas ma botala kate. Mais biso to monika kawa. Mouze kindingu. To monika ba comme de yana ba 100 000 vues. To monika kawa. Lité à Kanda, bazo menacé ceux qui n'ananya, ba 200 000 vues. Faire gola, fali poupa, ba 200. Mais awali kambo ya mboka, tozo sa l'éveil patriotique. Toza ko éveiller conscience à congolais. Tozali ko tinda bango bazo Kanda pour être se révolutionner. Mais ba vie ezaka 500, 1000, 2000. Congo. Bino, boteki mboka la bino. Bye.